Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance pe fidélité. Bozali ko continuer ko pe sa programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta na kapona ko solo la makambo zali ko le kabongo na communauté na biso africaine mingi ya biso batu ya mangala. Comme on a gagné fiston pelende tata ya sedeke ya toena lumbango na tonga ko informé yo salaka angele mabe ekoti mundele a changé G ya ozali na Kinshasa na Afrique partout olingo oya poto surtout na France obwaka ngunda ya mundele a changé G to bandeko o baza na Paris déjà baza na France na Europe en général olingi obwaka ngunda boyebi yango biso bato bayindo mingi sikoboka ngunda to lingaka ko kitisa ba age bambula to ba ngona ndinga pas comprendre te yaya bwaka ngunda na yo normal ko kitisa mbula te po mabe koti mundele abandi kotala kosala test ya mikuwa kalizalaki soki mwana muto bwaki elenge obwaki mineur bakosala yo ba test moko te ba teo mamo kuna kasi babandi kotinda na kela sika ya ata muto abwaki mineur ba ko sala test ya mikuwa imagine ya yo oyepoto na ba 25 ans mais okati pena mbulu obino 16 ans okati combien ba ko sala o test ya mikuwa okozonga ya et puis makambango wana oyo ya kokata ka bambula ya bino bokata ta mbula moko te oyebi liso ba betela inga ya na kolba mingi te lo bokoka conversation oyo na ndeko ba refoule mwana na ye azokolela na radio lokole awa ya ndeko moko akenda poto yango mo to komakolela o mikongo pass kuna okomema ba carton osukola ba sani bloke bele ko sunga ba koko ko tanda ba dra na ba hotel da ba mbetu doki mukongo katanaka ya yo imagine ozala 30 ans okomi poto na 30 ans au kati peno bino oye peut-être na 15 ans to 16 ans bati au mineur au bandi ko travail olongoli combien 15 ans tangu âge ndoto koma ba 50 ans bandi ko lemba 40 ans yo okoza ndoto makasi ba okoze le ko to makasi au moins to okokate papa moko alela ndengo na pika crise na musala na Paris ye akomi poto na ba 45 ans papa kitisa pena donc 20 ans ba juye pena elenge. Imaginez si go 20 ans, tant que ça 40 ans, donc kuna na âge de normal, ba 65 âge à retraite déjà papa zoko kasu musala te yaya et benda ki makambo tozoko benda bino matoi yaya to bendi bino matoi okomi na poto yaya olingo bwaka ngunda na âge na yo normal ba komi ko sala test ya mikuwa soki ba zuyo kamunuko. Exemple oyo ndeko na misto beta lisolo boyaya auti ko koma na Kinshasa une vingtaine d'années soit une trentaine d'années mais il y a 4 qui prennent 4 mineurs et surtout ba mineurs seul mwanda mbukutu wa mineurs accompagné mais o mineurs seul botika ndengwana aleli papa na yasa na Londres mutu makasi aliko yokate yango salike ba refoule mwana ye mama leki na moso mama kuluso mama nadani a expliqué papa nyo surtout papa lingi koyoka te mutu makasi na France ba refoule ya ba comme la système okondima te ba refoule ndeko ba refoule ba tika ki pena libre circulation azo circuler na ye akati lokola na komi poto inane na poto me bazongisi ye ya to bendio matoi poto komi mabe ko bwaka sungunda okita agité ba sa testa mikuwa wona lobaki te na lobi na loba mingi te yoka li solo ya ngai na oba reflende ko nayi landa diko mtu makasa papa to landa sababu biso ndo oui papa fiston ndena utulu ba ke motema pasi ba utulu reflende vena nga akoma ilobi na kisasa donc na ebite soki poko cha ngongo na ngali kambote eza pona ko benda bato baza na Londres matoi bato baza na ba surtout Londres bango lokola kuna makambo komi ko suko kibwaka ba tindiki yo na lot la na mboka o nini wana Rwanda komi se ba pingisi bato na bango baotika bango na France et baby eza na ministre moko Bruno Betao aye na makambo kutu kolekana oyo tobangaki ya Le Pen ya aye nango
le 1er janvier 2025 bazokata mbongo tout ya bafemme seule alingi lisusu komona surtout makambo ya mineur isolé oyo nga na bengi yo mwana biso aboya ye mineur nde naoloba boye akomaki lobi na Kisasa otema nasimbi nanu yaya bandeko ya France boyoki na janvier bazokata mbongo ya bafemme seule yo boma libala oza na bulo boma libala keno femme seule nazo bazwa mbongo yaya bidiaki bino bikoki bomoni importance ya libala oto lobaki te tolobi nali ko toloba mingi te na iboka audio yo moko yoka mutu attiré par na ye landa mapasi ote mapasi papa na ye aza na Londres mwana ntango ayaki afandaki epai ya cousin na ye awa na Paris ngai naza tante na ye côté patriarcat papa aboti papa na ye na papa aboti nga toza apaleki na papa tokola lopango moko famille tout ça taka kokola esika moko bolingo wana mais ntango tokoli bolingo échanger papa na ye aza na Londres mwana ye awa ngai nalongwaki awa esika ngai nakende kotala mwana place ayaki okomila natali mwana nayebisi esika akomi ngabi parce que ngai mpe na mwana ngai atakiki atakaki epa na ngai moko lelo makambo efongwama azwa mpe vi na yaki nalakisi bango ndenge nasali na mwana ngai alobi bokende kotika ye na association tata kuna bakoétudie capacité ya étude na ye epuis awa France donc eza poto mwana soki aza mayele te bakotia ye mpe na niveau wana eza na baclasse différent soit bakolukele formation moko boye tout ça po soki aza mineur accompagné na age oyo bino bokotia ye bakondima facilement parce que bayebi ke aza na moto azokontrole bakotia ye misapi te eloko te apesi conseil bongo eza conseil sosi tozwaka mayele ya baconseil na ye kozonga après quelque temps avec le solo babwakisi ye mineur sans accompagner mineur isolé abiso tobengaka mwana aza na bavingtaine bakati ye système kaka mwa koloba nyonso tu te mobali bakendaki kobwakisa ye mwana azwaki système ke aza Brazzaville azwaki visa na Brazzaville tout âge normal avant voyager nzoka poto makambo ese ebebi balingi so baimigre te ekomi kaka partout ekomi partout papa nanga bachangea bamashine banini soki mwana ekomi mwana mineur soki aki obwaka mineur isolé bakotia ye misapi soki batie ye misapi makambo tout démarche tout bosalelaki ye soki azwa ye visa tout ekobima neve na ye cousin na ye abwakisi ye mpo ngai aza tante patriarcat abwakisi ye mineur isolé kote akei batie bamisapi tatata makambo na ye tout ebimisi ye 30 ans bon baye kosenga avocat bapesi avocat d'office place wana asambi nzoka kaka ndenge azosamba wana bakosi eke non fu batieke nzoto mpo banda classe il faut osalisa baexamen ndenge ezalaka kaka moto akuti kini fo asalisa baexamen po awa mondele so azoyoka makila moko na prélèvement na mondele akozwa yo akosalelo baexamen tout na kati bato bafanzaka bayebi ye pa yebi kaka eza tikinga nzoto tout ça nzoka basi basali na examen mikwa azoyeba te e balongoli place azakoza na Saint Etienne bamemi na Lyon kuna nde esika bakendaki kofandisa ye mpo bazela invitation euta na mboka ya transit heureusement mboka na ye ya transit amatelaki na Kinshasa parce que bakomo refule na mboka ya transit soki exemple omateli na Libye oyawa bakorefule na Libye soki omati na Afrique du Sud correspondance France bakorefule na Afrique du Sud ye lokola azali na bamikanda document ya Braza amatele na Kini heureusement bazongisi ye na Kini donc ngai na makambo wana ndenge eza koleka na osola na mwana azokoexplike ngai tu nabenga papa na ye na Londres nayebisi eke situation eyekende mabe tolongola mwana kuna papa alobi nango
Rose ana répondre na solanano na neve nanga esika komelaki réponse ezate donc ndenge wana okende wana possibilité oyiba ezalaki boyibi bochanger place batiaki ye moko aza kobima na ye azoke omwa so na bengi ya bio mare naza libanda azwi mopepe isifi kaka totinda mbongo ya tike mbongo ya tike ya train na Saint-Étienne mpo aya Paris parce que na Saint-Étienne ayebanaki na moto apesaki ngako tokombo ya moto wana mpona kotindele mosusu mwa quelque chose akolia to crédit asengaki nga mpe crédit me natikali kotindela yango te le temps manevre wana tusa na Saint-Étienne ntango afandi to baremarke dossier na eza mobulu nde bake komema ye na Lyon to wana nzoki ezalaki stand by mpo bazwa ye bazongisa ye kuna na Lyon asali presque 2 mois. mais ntango ekomaki mbilinga mbinga ndenge wana bozalaki na communication na ye te communication ezalaki na koko otindela ata mwa bavoice oyo nasololaki na ye communication tout le temps même le jour bazozongisa ye jour wana mercredi lokola ngai asalaka te motema ebeti aza mwana ndeko na ngai papa nasalaki kimia te nazozwa ye lokola mobana na nga nakobenga ye me ngai nakokaki kozwa ye bongo te parceke ayaki na maboko na ngai te esengaki autorisation ya tata na ye na autorisation ya cousin na ye place akomela ye na ndako na contacte bango nalobi système ezokende mabe mwana minere jamais bazwaka ye bafoto te epuis rentrée scolaire esi ezongaki kala france batikaka mwana minere te atelengana deke abwaki minere bazwi moko akoti classe mais oyo depuis abwakaki na février tozokende yango octobre wana abengaki bango na septembre octobre tozokende sikoyo mwana bafandisi eka azotanga te seki ya quelque chose nabengi cousin na ye neve na biso na place ya komelaki ya kobengi cousin o neve wana ye abotami na mama oyo barefri abotami na papa donc bango libumu moko me ngai nabotami sikoyo na papa kulutu bapapa na ye babotami na papa leki esali koeta na poto asali kaka 1 an. donc ntango bane kozongisa baseki tozongisa yo bayebisaki eloko te mondele akoma mayele papa eza su ndenge eza ya karatin parce que bato bakoma kosala badésordre donc batiki ye vraiment vie belle oyo kaka mpenza fait ta vie la vie est belle donc abimaka na ye mpe atambolaka tout ça abimaka nzoka bazolingela ebolo nzoka bazolingela amoni kaka mama bakei na aéroport ezalaki boye mwana afandi na Saint-Étienne afandi ye batango ebele balongoli wana baki kotia ye na Lyon wana bakomi kozwa ye bafoto bakomi deja makambo na ye badémarche na ye deja bango kuna mindele babikaka ke faux minere basi badetesiki aza mokolo mpo bazwi bamakila bango bafete ke no eza mpona baexamen mpo banda classe mpo checking ya nzoka mondele so abenzi yo makila na makila wana kosala baexamen tout na kati akosala baexamen tout na kati basali mpe mpo avocat azwaki avocat lobi ya office avocat mpe ya mondele alobi ke non lokola bozobaki client na nga azokosa mbula kaboli mbula na katikati donc fo examen ya mikwa ntango mwana ayebisingaki tante mpo abengaka mama o mama avocat asengi basala nga examen mikwa nabenga tata na ye tata na lobi oyo naa na kini olala so olingi na ntina nga bamessage na soi na tata na ye tanga mpasi na otindo nsima tata na yebisingaki o naza na kini ngai nakomeli tata na ye eza urgent mpona mwana na biso apres ayo obenga ngai nayebisi ye boye ndenge eza wana yo oza na kini me nazaka na besoin boautorize ngai totinda tike apartir ya Lyon ti Paris mpo biso oza na bale parisien mwana asala nini aya awa na Paris aya kofanda na ndako ya mwana na nga aza na F3 donc 2 chambres donc azaka na mwana moko ya bebe nasoli mpe na mwana na nga ke en attendant tikela leki na yo chambre moko yo otiata berceau na chambre mwana ti
koya Paris kozwa ba connaissance na ye aza jeune batri mwasi na ye donc fille ezaka bongo abi mama bomela te tokoli na ye sika moko na kisasa na oboya te na yebi vie Afrique nde ezali mwana nanga azelaka leki na ye bazali ka différence soki ya 1 an ou 2 ans naye kobenga ye papa na yebisi nga ke na korépondre yo nasola nano na cousin na ye neve na ye wana esika mwana akomela ye po biso awa wana mboka mopaya nakoka kozwa mwana bongo mbala moko te fo autorisation esika akomelaki na esika papa na ye po papa na azala na poto aautorise nga zela mokombo osazala mokila natala boye na profil ya papa bloqué nakomi bloqué abloqué nga papa abloqué ngai déjà nabengi cousin wana nalobi na ye eza urgent na biso tobimisa mwana esika azali totinda tike po tosi tobwakisanga mpe mwana moko na 2015 mineur epetaka bamoko natindaka ye tike azonga azosala vine na Paris azali tranquille mama na ye aza ndeko na nga mpe libumu moko kote botata naza te ya expérience wana donc ya na esika akomelaki azobana nga obengi nga kaka mpo na bongo donc tozela ti décision asuka peut-être oyo ozokanisa ekozala bongo te na gele na nga nafandi mwana nga oyo nayebisaki azwaliki na mama lokola ekomi boye otalaka na miso mpo nalingi te ozoyepakola yo ekomela yo zala no kimia nafanda kimia samedi oyo ya lobi namona kaka père na ye adebloke nga abengi nga azali na mosala na 9h30 o mwana abungi ça fait 3 jours téléphone nezoleka te tout mwana abungi esika aza balobi na France kuna aza bazomona ete alors nabi bon oluka avocat nga abi me yo blokanga pourquoi nayebisaka yo makambo nayebisaka yo pourquoi blokanga ote na blokaka ote na changeaki nde numéro après la panique mosala kutu nga asala na restauration nakomolekisanga bamungwa banini baépice parce que trouble kote nga linga mwana na mingi famille ka ndenge ezala kaka c'est la famille et nakomo tuna place tosalaka toza commune na basénégalais bacamerounais bamalien nakomo tuna wana fille moko na cameroun alobi ke ndeko ne abotama awa aza avocate mwasi nabi pardon pesanga numéro na ye apesinga numéro na bengi ye tobimi mwa mokie totiki libanda ko nasala na place ya touriste tobimi mwa mokie libanda communiquer na ye ayebisinga atuninga mo basituation nde elekileki abi na nga c'est trop tard abi nga kuta avocat nakokende te parce que makambo nde eza déjà reclos na minute oyo bazomenase nde bazongisa ye batelefone wana bakangi yango soki bazongisa moto babotolaka batelefone yango wana bozomeka ezoleka te donc dossier na ye eza déjà traité ya longtemps bosali re bali bolongole kuna bon nga naza na choix te naza africain nakoki koyede yo mpo nayebi baréalité bandeko na biso africain banini tosanga na botami awa mais mama na nga alobaka na nga tututu nadefandaka mpe bandeko na mingi africain mais donc ekomi trop tard nzoka avocate wana azali na réseau nabenga papa na ye so na pokwa boye papa na alobi na nga ke mwana aza deya na Turquie ntango akomi na Turquie balibere batelefone asengaki abenga bato tusa mpo asignale kwa bayolibere telefone afongoli abengi kaka tata na ye tata na aza na Londres azolela abengi ke naza deya na Turquie baozongisanga nga mpe nayeba ete place batiaki nga ezalaki kota bima beta na oto olia ndenge olingi ide ezalaki te baozongisanga papa na yebisinga aza na Turquie akoma lobi na 7h effectivement pa akomi lelo yango akomi lobi na 7h lobi samedi na 7h na Kisasa donc bazosila pays ya transit église eza Kisasa papa sikoyo azongi deya na poto te papa aza deya na poto na Londres ntango azalaki na kini ezali na bamois octobre comme ça nabengaki ye mpo nayebisa ke soki quelque chose eza atindela nga mpe naluka ndambo mpe nayebisa cousin na esika akomelaka luka ndambo tosangisa 100 € kaka atike ata nga moko nangaki naluka kaka natinda mwana abima comme ça bakozongisela nga nsima
beaucoup longwa na province ya Lyon Paris basa etike ya kolongwa siko ya awa. Oh là là, siko ye mwana za na telefone na minute oyo nde mwana komi na ki naza kowaka na père na ye mais mwana na tosoli na ye te parce que tozakosola ne na numéro ya awa na kini kuna ekomi numéro mosusu mais nde mwana nga lelo tosoli na ye toluki ata na Facebook. ça va tout informer bandeko rapidement dans la président alors. Donc ndenge eza wana bato bazali banda ba Londres ba mboka mosusu oyo bazaki apengisi moto ne atiki ye na France awa France fait bébé nango surtout mineurs isolés même na ba Google bati yango mineurs isolés balingi lisusu te donc awa baza na baniongo mpe ebele bazofuta même biso moko awa kutu makambo baepo banini mati makambo ebele vie ekomi passe partout. Donc soki baza na bango na motu te oyo akogarde ndeko bien mwana oyo mineur isolé kata mbula osala boye makambo wana ese ebebi ekomi même mineur baotia misabi oyo azwaki visa esika boye nyonso ekobima ezobima to likambo kobomba eza so te kala mineur banaotia misabi te ata okati na mbula bazwi yo kaka batuni oyo baquestion basio na classe mais lelo eza so bongo te ngunda ya mineur ekomi lokola ngunda mikolo parce que bazokwara na biso te bato tozovivre na mboka na France bazokwara na biso te papa biso senga motema pasi congolais mo oui simbuma ka bango ba no funda oui africain mobimba surtout africain basé belé multiplication africain même quand pareil biso ne communauté congolaise communauté malienne sénégalais Cameroun katata ezapé pareil singa sala nini na bango na yebi mais biso deleki. Ok, ça c'est donc comme il passe donc on ma passe vraiment et ça n'a pas si makasi ça n'a pas si toi alerter bande comme sous merci beaucoup. D'accord le quoi il va dans mingi en tout cas bayoka penza bayoka. Voilà yaya kobwagisa mwana te ngunda o mineur isolé bakozongisa ye bakomi kosala test ya mikuwa kokataka mbula bontaba te po musu bakata yango bena nko ngomna 40 acha muna 4 20 yaya 20 yo longoli 20 osana susha nzoto na ote moko est-ce que komi toboko sala commentaire to yaki na lombango yango to tie conversation yo moko yoka et puis ba mama bazokata à partir de janvier bazokata mbongo ba femme seule yo boma libala na yo poko ma femme seule zo kambongo bazokata na mikozo ya kuna bakata pe ya bana yaya siko yo makene bokota ka wana o swana papa pona mabunga bana trotabo suka ndeni mbonga mango ezosila kala mingi te likamba kolobeza te na linga bino mboyo kama to ina bino yaya partager émission oyo partager peut-être de comment alandi awate alanda po esunga bato o to lobaki te to lopi to suki awa sharp et chara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pele